eloko na koloba edi do image film we continue kaka frapper bango na film edi do image eloko na osenga yo chicoté bango no image banza sango ya Congo edi no image 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 ouais Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. ouais. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ya ngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako ya biso, bitekuteku, haricots, madesu et autres mfumbo. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Panza Sango ya Congo. Panza Sango ya Congo avec votre humble serviteur Guy Vlaton. Donc toujours dans l'idéologie Edine Imange. Donc nous avons la journée de la femme au mois de mars. Donc toujours partager micro nabiso avec tous maman nabiso toujours poser la question selon maman Mireille Senga. Bonsoir maman. Oui, bonsoir papa. Journée la bino à maman. Au moment où on vraiment merci pour la parole. Le 8 journée à maman, le 8 mars. Et tant que femme, moi aussi, on a un rôle belé. Moi aussi, on a un rôle belé. Moi aussi, on a une responsabilité. Moi aussi, il y a un cadre. En tout cas, et tant que maman, rôle les a belé. Vraiment, les a journée, mon nez pour la biso maman. Et si quand nous sommes maman, Zali, faut accepter là. Vraiment, tout profiter de l'opportunité. Il y a le 8 mars, poser mon conabiso. Et tant que maman, on a un rôle belé. Maman, on a dit que mon kilo tonda. Donc voilà. Bah pour la moni pe ba maman misusu ba kimarama jour ba maman pour toyebi ke biso to respectera ba maman ba botaka biso et tout mais ba maman misusu ba kimakango na journée o eza vraiment ya bino pour et bien les autres qui me micro mais yo aux occasions wana ya ko loba na micro ya Panza Sango ya Congo parce que dans le monde entier ba zotala yo partir États-Unis, Congo, partout dans le conseil nous on pèse la maman, on valorisera toujours la date on déjà précisément pour Nabino. Tant que maman qui m'a mis côté, jour il y a le 8 mars. Maman nous sur le monde, alors qui m'a mis côté, ce que opportunité on peut s'améliorer parce que ça me connaît abuso. Même quand tu besoin de ma femme sage bâtit sa maison. Donc pourquoi ne t'as pas pris mon rôle à bâtir un nako? Parce que moi ça c'est un rôle belé. Et tant que maman n'a qui m'a micro pour le 8 mars ça me connaît abuso. Donc ça honneur va passer abuso n'a qui m'a micro. Donc moi si nous aussi qu'à zoami ce que opportunité peut s'améliorer fait de fondre femme parce que ça me connaît abuso trop qui m'a micro.
Alors maman nangai conseil nini oyo sur les mois de femmes concernant makambo oyo monaka selon pe couple na yo pe couple ya bato mosusu bon mpona mois de femmes mpona mois de la femme na kopesa conseil pa bapapa batika kobeta bamama parce que bamama bazokufa mingi donc batika kobeta bamama ebongo bamama oyo banyokolaka mpe bapapa tokoloba nini bamama oyo banyokola bapapa bandeka kobongisa voilà ce qu'on conseille nos clés qu'on ça la nini parce que zo eloko oyo eza clé kolobela na sentiment te mais lobongo selo mpena ndenge esengeli kolobela kolobela mpo na sentiment te nakoba mpona bamama mpe mpona bapapa en deux bon mingi naloba mpona bapapa parce que bamanga na kokotela bamama donc bapapa bozala na bamama eza moins de la femme moins babasi donc violence tozo baviolence contre la femme botika violence. Merci beaucoup maman. Alors bino papa boyoki message maman pesi bino alors botika obeta basi na bino alors on passe le message avec notre maman à continuer. Ben napesi mbote na ba client nanga fidèle Chine Junior Kikondi CP Posi Mokonzi à Val-de-Marne voilà bon pour la journée de la alors tobo ça te que maman na biso oyo asape maman oyo akoko sala pe masolo na panza sango ya Congo chez Edino Imonge tobo ça ni lien na yo zalaka wapi oyo ke bato be ko se retrouver parce que pour trouver ma gère makambo oyo fo oya kaka ana Edino Imonge panza sango ya Congo mais tu yoza maman oyo olobi makambo oyo salaka donc panza yango pe panza sango et pananga eza na la fourchette na Champigny-sur-Marne aux RER1 au Kitty Nagar à Joinville-le-Pont oye soit au na autoroute A4 voilà au côté Champigny-sur-Marne au Coutinga hein, na 0755 là-bas c'est 0755 47 40 78 0755 47 40 78 donc là-bas c'est comment c'est à bouffer, à manger, c'est quoi? Nous on prépare selon le goût du client en fait. Voilà, dès que le client il arrive, c'est comme un work, voilà, tu commandes, on prépare sur place. C'est votre émission bientôt là sur www.panza sango ya Congo chez Edino Imonge. Pour découvrir Makambo Oyo. Merci beaucoup, c'est Guy Vlaton. Allez, flash. Check. Alors, on est toujours là en Panza Sango ya Congo avec Guy Vlaton, avec votre émission Farafara. On est toujours là à Romerville, chez Djonga et place Oyo, Batunio Soba retrouvaka. Donc, sur le mois des femmes, mais toujours tout n'avait pas question et pas papa. Papa va ça envie na bango. Comment ça se passe dans les mois des femmes? Alors, tous là papa Nabiso. Bonsoir papa. Bonsoir papa, bonne. Madame, comment on a dit? Moi je m'appelle Freddy Kabalix. Alors papa Freddy Kabalix, sur le mois de femmes, aux ans et le connu au Colo de la Biso. Ah, wana eza mokolo oyo tolingaka eza mokolo toreseta bamama oyo babota biso le 8 mars babota biso talaka journée yango nakozala na mopanzi mama akolatela ngai liputa akolatela ngai mpenza liputa. Alors argument na yo nini ekokozala parce que toza mpe na mwa babiloko oyo bamama balobeli biso sur vous les papa oyo eza base oyo biso tozwi ngo na sango ya panza sango ya Congo sikoyo yo mpe papa okoki koloba nini? Ngaza mwa bamamwi ya basi bazaka eza être aimé babimba na mopanzi na biso tokozala na bango kaka mpo bango mama ye nde moto bango nde babokola biso na 9 mois tokozala na bango kaka tozala na bango soki nakokoloba ke nakokopose question moko papa na ngai toza na mois de femme torespectaka bamama oyo babotaka biso sikoyo basi badeklare botika kobeta bango botika konyokola bango botika kobeta bango yo mpe papa outi mpe kayo okokolamba mpe semule yo moko olambi mpe ata mwasi alemba na ye alalaki okolamba mpe semule omoni ngai nakotikala mobali ngai dene je suis nano eluba
bien contrôlé. Nous avons toujours noté la mobile, mais ce moment, ça a été on répond à la question que mobile a toujours mobile. Là, on a dit que moi aussi, moi de femme, maman a tu veux musala, yo la mi pe fufu, o la mi pe fufu lié pe pona yo. Ça m'a bien. Là, la meli maman. Que o la mi po yo lié pe. C'est vraiment la mala. Ah, toi, même l'Afrique. Banda, même l'Afrique. Maman sera zate là. Merci beaucoup.
flaton ye na koshikote bino na façon moko na ndenge ya mokete avec Fimoche Panza Sango ya Congo. Merci beaucoup. Y'a Patrick Magouafendi, mon pari espèce. Y'a Magouafendi, bonjour Bissadini. Hi baby, I kufi babi grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence au thé, je veux dire au Oumela thé, Global Express, c'est Patrick Magouafendi, Vril Léon numéro 25, babi agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozo Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Magouafendi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, tous en bas service, ébélé, routine dans bas carton, routine dans bilamba, et puis tous allés dans service, moko footing bongo, mutazo na kishasa au traitement, au footing bongo, mutakufi na kishasa bako kundaye, kitoko, chez Patrick Magouafendi, balobi service kitoko, Soro Ngo Oumela, foyer na Léon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Magouafendi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Paris, bana Bella, ba fongole biso, loka kitoko, zoro mango iumela, hatina abio oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bili anda mutina ndam, zoro mango ya diaka ndam batinda ndam, ndam so kende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Magouafendi, Rue Léon numéro 25. Bala poto boya bo Oumela so bo yete fedi bo Oumela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Léon numéro 25 Oumela